désolé que t'as papier. Elenga Congo. Glody Diasiga. La mignonne. Hey. La mignonne. Eh, Tracy Belenga Pro. Bonsoir, vous êtes connecté sur le site numéro 1 de tous les sites Elinga Congo avec Sam Kazadi, le nécessaire, votre humble serviteur. Je reçois pour la toute première fois dans cette grande tranche Ségué Mignon Oazali, chef ya Wenge BCBG. Pourquoi? Parce que Papa Chéri Motopamba, Jibem Piana, l'homme qui a mis l'autant Coco, autre Coco, c'est demi-siècle. Papa Chéri a commis 50 ans. Alors, il y a un truc qui est Ségué Mignon. Tobeta masolo toyeba programme ezan ndengenini parce qu'ils en a batu bazo benga de partout pour koyeba baza besoin ya ba programme ezan ndengenini. Alors nazo yamba Ségué Mignon Magnata nazo pese mbote. Bonsoir Ségué. Bonsoir Sam. Ole kana site numéro 1 l'équipe site sur internet Elinga Congo mbote na batu balinga ko makasi. Mbote na batu nyonso o ba linganga wana yone mtolobi site l'équipe site tout donc wana ngai te ça n'engage que yo moko. Mbote na batu nyonso o balingaka Papa Chéri o balingaka BCBG o balingaka Ségué so pona omone to abo so olingi Papa Chéri Ségué olingi Wenge BCBG Ségué olingi biso ba mission ya Papa Chéri donc ba mbote na bino o bolanda biso de partout pour talaka internet monde entier. Non, so mutu alingi pe Papa Chéri te donc Ségué alingi Ségué te so mutu alingi Ségué te Ségué alingi Papa Chéri te. Bon ya c'est ça. Alors Ségué Mignon Papa Chéri vraiment Tolukio parce que vous êtes chef d'orchestre ya Wenge BCBG et ça lit longtemps vous êtes toujours dans poste voilà qui si makasi comment c'est que on a pour maintenir vraiment donc pas concurrence donc vous mettez toujours dans poste ouais qui c'est les appels dans makasi dans kolo yesu masi ya mwana nzambe. Ah mais Ségué Sambela so na sambela te tango nazoi AVC nde na kufa so na sambela te donc nde nazoi AVC wana po après ngai bat bakei belé na AVC wana donc gloire à Nzambe donc ya on fona kumisaka Nzambe so na komi na côté wana obiki loko na ningisa monde entier kambo AVC wana ils ont ndenge nini c'est dit donc c'était ezaki nini horizon na tout zani c'est bon wana c'est longo na biso ngo to kota na makambo mususu donc to na siko na makambo anniversaire ya El Salvador de la Patria wa ali patron na biso donc vie na ngai patron na ngai vie na nga donc voilà. Alors pour 50 ans Papa Chéri programme non ils ont pour bato bazo benga de partout na koyeba yango to ki koluka yo eta ke chef o expliquer biso ça ngeni. Ouais Sam ba publicité zoleka sport et aliwana bato ba na ba réseaux sociaux bazo mona ngo Papa Chéri yemo kolo 50 ans asali ba snap donc belé bat ba moni bat bakati biso bena bibale na bisanga ba oya kini po bazala na concert wana donc voilà ezali normalement fête ya papa anniversaire ya Papa Chéri le 2 juin abotama le 2 juin donc ils ont la messe d'action de grâce na Notre-Dame tozala na 15h donc 15h messe et bandit donc 14h30 tozana 15h messe et bandit ba 16h et sili nango cocktail mo ezali banda wana muna mutazimo loka muke a grignoter et puis to panzani les 3 ndé to kutani place grand masole kozala donc voilà. Alors on les a fait pour na Wenge BCBG Papa Chéri invité ba ministre tout pour ba fêter na elongo pour na mula wana ezali comme on ezali oya lingi biso aya. Ah mais on a posé ba calé aboya kota Papa Chéri monde na yo chef zawana fallait ba calé ne na nife bailo redi a ministre soka yo wana ba calé. Ata yo mauvais bailo quand tu vas n'importe où bakale to vient na biso wase quoi mko wa bongo to venioche grand prêtre venioche aye n'importe où bakale venioche ata yo mo wana fo banda libomat wana on lancé que non musicien toi besoin ya fait Papa Chéri aya donc pour te sauver pour non Papa Chéri au moins so a invité mutu moko yangeza la fopo oebiga mboka na biso nde koma interprétation koma trop moi ntima pe koma donc voilà donc concert ezali wana ezali payant ezali $100 donc oya linga Papa Chéri man na ebige ya futi $100 na ye akoti ndule puis ba meloman nyonso tout bazam na mobiliser
bato balinga El Salvatore de la Patrie na ba o balinga gete ba yana bango il y a ondula bato nyonso. Mais la une invitation m'a remis $100 mais avec invitation donc il faut dire $100 tout ils ont $100 ton au pesa aux une invitation. Ezali dîner de gala. Donc dîner de gala donc et aux ala bien il y a on moins tout 19h à partir de 19h pour moudinho soit zamoni bato belé ba kuma bato ba régime 20h 21h 22h à Olia Souté et comme nango ba dessert moi ba bilo moi pam banga poétique moi libo vide il y a un moment de 19h pour à partir de 19h et à rendre moi ça va mais surtout à 20h 21h donc au Olia Souté en tout cas bah faut pas à l'heure bah respecter heure wana au toté base wana musique ko bano beta avant vraiment souvenir nini sege minyoza nango pona papa chéri jibe piano l'homme yimoko bas souvenir les belé solo bi souvenir donc wana banado bas souvenir les belé na papa chéri donc ngai na nzela ya papa chéri na sima papa chéri tout d'abord akomisanga mutu oyo bato ba négliger ki akoma lelo mutu en tout cas wana na sonya kolobango te puis na bangaka te na lobango tout pour nyonso a comprendre o bato belé ba passer na écran o nga na lagi boye nga père na biso ko lagi boye o bi c'est pas na biso to nolia charcuterie air nyonso to lagi boye mais oyaki na musique ko sani donc elo ni commission nengo na musique donc oya ba papa ya ba papa ya ba maman ya ba maman donc ya ba parents ya ba parents mais ngai Seguin o ayebi bena histoire à Seguin ayebi que job na bunda à lité grave et puis na lité wapi na nzela ya papa chéri donc nzambe atindenga na sima papa chéri pona bimalelo mutu donc na zape moi molongi. Donc voilà, donc on a un souvenir à bien pavé wana. Abana côté angelo au mot petit nanga, au moni na vie. Faut la patience puis faut respecter la mikolo. Non, ma conseil belé respecter la mikolo et puis respecter la barrela. Donc le gars qu'on a une relation belé et puis il faut saisir opportunité. Il y a un moment na papa chéri comme na saisi ça qui opportunité il y a aux papa chéri donc na simba soutan na tina suka. Na simana donc à travers yé nzambe atindanga na nzela na mpona zala lelo boy à peu près combien d'années na wenge belé talaka banda to panzana po banda to alaka na wenge d'ensemble oya Didier Masela le fondé ngwa kaziti lelo nana papa chéri banda to kamwana anti lelo po nazalaka wana donc nazalaka wana toujours si ma papa chéri tito kabwani naza toujours si ma papa chéri donc talaka so wenge banda to kabone sali ba 22 ans ou 25 ans donc nana papa chéri ba 22 ans ba 25 ans wana donc fidèle au poste toujours donc voilà pour l'anniversaire n'est pas tout profiter et nous on a ma casse point fort et papa chéri tant oui nous tous tout le temps tandis que tant on a rappelé ndako kota les ming on a toujours aux a parmi ma mission donc aux a lycée au moment où il y a presque chaque jour papa chéri point fort papa chéri zarani point fort na donc dali humble comme il dit en tout cas vient en ande ba mone la gaé ba to pe ba banda ko mona eso minene kala metant ba pusana ba approcher donc ba comprendre que ça mutu mona humble donc humble na wana nde za ya makastro presto la toke na place mobo mona aventurer mobo ou bien mutu mobo asali mo loko mobo asana adimne mais azo ba galon na etu ya ki papa chéri motopamba yangwana amibenga motopamba azo ba galon etu pa abuki mpeka fine oh Seguin tika eza nango rien ata mais ton ami Samso alinga sala action mo di yaka a doser donc humble wana l'esprit wana bien wana ngape na latango en tout cas na mokili fa otambola ndengo wana en tout cas et puis respecter ba relation na ye na ba engagement na ba ninga na ye na ba vie na ye
Voilà. C'est que ngana sali émission sans polémique, émission ya batunyoso. Na sali émission na Bikinton, na sali émission belé ya maison mère, mazo féliciter toujours papa chéri, ndinga pesa ba mbongo. Alors mbongo marombelé. Batumi bando kanta izaka ka sala onga pour orchestre mususu mais tomoni apesi jantamissino escalade nanu. Eza pesa no impression par rapport ya eloko wana. Papa chéri, a nous généré, au moins il y a une éducation. Nous sommes en oui, c'est donc après si j'entends Missine, Mutuka, escalade, il y a un nouveau modèle Yassika. Impression des années. En tout cas, et il y a un félicité, on va féliciter Moni, les autres voyageurs sous tête de Bapototé. Ma voiture na biso c'est comme moi bagizaka moi bagimbambala donc OK na garage trop balion bongo trop to la beauté kilaso roti les saliboé papa chéri atali quand même Jean Dana Mutumo abundi trop na kato keso a sali trop alors mérité mo makambo ebele ya ndengo donc présente na sali geste on est geste moko babenga noble. Donc, ça c'est geste très noble. Donc, félicitations à papa chéri et puis Jean Tayo et Biga Yeba au Batela. Tout à ma vieille, donc tous soutenir vieux ma casse pour Oyebige, Ouan est dans rien. Assommer la jante Jaguar déjà, à la Jaguar à faire. Assommer la Jaguar, oui. À la Carmo, ce qui creste à Soinini et à la volant droite climatisé. Assommer la paix, donc, la troisième voiture président. Après si antibiotique, c'est la première voiture. Dans le cas de nous, Jean Tazu escalade au nouveau modèle. Namoni all bango mené c'est ngoté et ça lui pas cité pour y ajouter on me le bageno ah ngande ségué fa na zo boro vraiment mais Jean Tazu. Or que ngai écoute ça nga plaisir pour so après ça nga mukile ngelo ba kaka ségué nga normalement ça ngai na golo ba kuté pour makambo na zo pas papa chéri za et belé trop. Au moins la voiture na oya jaune. Oya jaune Jonathan. Donc il y a papa chéri, nous appelle ça ngaye. Donc après ça ngaye na Ford Mobo, na Ford. Il y a gris. Il y a noir. Est-ce que tu as appelé ça ngaye? Est-ce que j'entends et ça la game mabe? Non. Ah et pas la biso papa chéri a éduqué biso moto likunya na motote, motope jaloux na motote. Les lots la janta. Lobby aux alatans dans sous fusée ou bien page. Donc on a déjà escalade nouveau modèle déjà récent donc peut-être le bageno après faut penser ngande oyo. Non. Ma bezate. T'as la face n'a bien normal donc boula ma bekoute zate. Ah c'est bien. Jean c'est un frère à la frère nangai. Est-ce que attends la salle monter ma befaise à yangai. Ce qu'on n'est pas Jean est-ce que non na pouvoir il y a que de boto la sous. Non. Donc il y a une Nzambe à côté là papa chéri pour appeler sango Jean donc il y en a qui destiné et pas Jean Tamissine. Donc il y en a qui destiné pas sécurité. Oh on a la joie et là est belé donc on a go ego sarangé logo te eze logo te et abi logo to kutina mukili to ti on a mukili so na okeli chanta lelo fo moi te que fo tina te donc wana ya net na bloquer moi makam nanga et puis tout na chanta tout na ba musicien tout na la fo esprit contre mututé yo biga chanta bongo olobika mama bakar bongo ba sauvetage. Oh, présent ça n'a pas chanta pas ngai pas musicien et tout. Donc tina te na un faux débat, il faut ma solo. Tina te donc yo c'est quand yo comme mon tema mabe ya nini? Ya nini? Na bota mande ngona te na osala pende ngona te tina udai. Na ozande ngona te mtema mabe contre eloka mutu na la envierté na la pe jalousie. C'est qu'un bateau à Kizakayo, des partout, Balunga, non, c'est gain d'assalavation, Bézara, Séguin, Séguin. Tu peux dire quoi pour le bateau au Balingakayo? Parce que Balingako Mingo, les capins à TV Pampamate, aussi défendre à péter, mais Batuming, Kizaka toujours Séguin mignon. Samba, Bandogi, Baela, boule na banana orchestre. Ayaga, ah, et papa chéri, na aux tremplin, donc, Baoye, Bangana, comme en autorité, ba porte est ouverte pour Nangai, comprendre? Baebinde baela tant à Osamaka mwana tuale amonika comme prêtre la comme danser moi 2 personnes 3 personnes eh ya comme peut danger
oko sala pe babosani ke mda fula bango nzambe à travers papa chéri. Donc papa chéri tant à simbio sentir que OK. Donc voilà. Babosana et le voilà mais ba kizana bango c'est bon. Na yo ke la bango mawa. Et puis baba bando qui sont ali bien. Yo monde ozana oyebi nenga na fana ba misia wenge. Baba bandoki baba nchor. Sans blague. Donc baba ndoki puis ba fier et puis le koso hein. Pressé le koso. Ya on moni ba zoke na ba ambriema c'est l'ambriema. Biso to na biso bien. Moni misenyo so ada pemenya papa chéri na bien. Azanga moi pondu na été. Ba to papa chéri ba kabela ngai. Papa chéri mo kabela ngai. Ça va. Na boko la bana nga oyebi moi na nga liboso na âge nini. Bon, on a que imaginer tu as 10 ans. 21 ans. C'est bien, vous avez moins de 21 ans. Moi, il y a les bossos, il y a moi aussi. On a 21 ans. Comment tu as âge? Calculer 21 ans âge, donc on a coupé ça. Âge dans l'écran, maintenant, na moi mukolo. Façade quand et nous n'avons pas pour na tchaka ba drink te. Que tchaka pe chorote. Année belo sali na kin c'est gain aspect aux battre toujours au maintenir donc c'est que nous besoin on a évité mais on a papa chéri faut on a papa chéri pour ba makambo wana El Salvatore de la patria coffrage trop esprit kaka hein drink te pas trop de drink ba gene au noir au chimbo ke kota te pananga mai kaka tant suma mulanga primis moko na melina nga posanga moi yeye muke pona fazer bien esili nango c'est que moi na liboso za 21 ans moi si mon balé aza pe ana kin to za na poto moi moi si azaga na mukili oyo na wolo bate soka na kin to na pona poto azaga na mukili oyo mena na moi na 21 ans donc na mbuta donc voilà ba que za propre comme bana to iba déjà na bana pour tout le déjà pour moi c'est gain za te ote bana c'est que bazale 40 bazale 50 en tout cas tant yo baga tant musu 50 tant musu yo be okufa liboso na to ke ni biso to ke biso voilà to e baga déjà que no c'est gain ala na bana 20 oyo autant et comment on dit 20 na mbongo ni ko sa mbongo c'est ata 10 ans na mbongo ni na mbongo ya ko sunga bana ona na bango nanu kolesa bango moi ba petit moyen zanga te moi na sala kat na entreprise amunene entreprise kabela batu ba kari ya $50,000 papa yo zango blague na otuno question moko non batu na ote à part ma musique hein ozalaka mutu moko so mutu a besoin 40,000 en tout cas c'est a besoin 40 na mona ka personne on peut ça batu 20,000 30,000 à part musique au sala musala ni biso biso non pour ozala pe ba des fonds peut ça batu en bon vraiment ba 40,000 ndena on a comment nango te en tout cas pardon koko msanga na place on a commenté 40,000 na commenté mutako on a besoin $100 na déficit 200,000 ça va pour na kinya ngo 50 ndenge on musicien ozo sala pe mo eloko moko boye oke bana bakolala mokate te pour na mouvement de bana ba fazala miate comprendre donc papa chéri son a bengi vieux ta na faire boyo na lo sauter ndeni yaka ou bien c'est na pané na mutu enveloppe itoko donc à côté on a na papa chéri na père na père de famille le ba Didier Masela lengwa kazi abenga père de famille depuis tilelo a père de famille donc voilà et ratarate panae so tambolo beti gauche droite OK pas ya molendo sakombi ozuite OK pas batunions tout ozuite so na bengi papa chéri mbala moko so na bengi vedozo wanke na mbala moko. Sandra Zana, une Canadienne de moins au Canada, de plus au Congo. Nicole Zaïna va à la force tranquille. Balle de match, c'est game mignon. Et comme dans le niveau. Balle de match, c'est comme déjà presque à la fin. Donc, ils ont déjà un souka. So, mon papa chéri a que moi 2-3 équilibrés. Donc, ils ont que pour la finition. Bape, ça me tandambo et tikali wa mukyo. Donc, kalaming était baoza la servi. Parfois, n'a pas baoza la servi kalaming était. Ils ont combien de titres? Il y a un titre belé mais pas
papa chéri azwaki option on appelle na CPN nango et na deux volets. Premier volume na deuxième volume tout le monde na nuit mage il y a le premier volume na deuxième volume donc ne papa chéri a sali sous premier volume na deuxième volume balle de match au moins sur ici 24 chansons 20 chansons ba to belé ba ozana temps oyo ga dinati ba nozala oyo ga nzembo yo et raté puis okena nzembo mususu oyo ga bien ozana temps na moyen oyo ga te donc au premier volume soyo ki mutozwa boula bien ayoga 10 chansons en nyonso et puis deuxième volume tant que ça sina yoga ide o wana ba comme bimi ça va nazo peta yoga on peut banze moto za bien moi so to ça ninga po banze moto za bien en tout cas sincèrement pena donc banze moto wana il a bien banze ba musicien tout est bien il y a papa chéri parlons même pas il y a combien de chansons c'est 4 nzembo na Timongo. C'est quand l'année précédente, l'année patient. C'est qu'il y a eu maintenant troisième volume, donc premier volume, il y a eu attends, la quatrième, il n'y a pas de problème. Ok, t'es au thé. Na la rande on a té. N'engé pas de vacances là, na la rande on a té. Na mon ami ebina la rande on a té. Affaire monte ça la ngata chou. Na moi si on a mané so aux yeux ça va na betele ma bonga bravo po. A tos yeux au daï no gaga. Au daï na gaga bon siko. Au lugani donc. Ya la rande on a yangwana ve madilu a emanze momo boye. Basé la Sengana lancé bango balakisa ba millions. Comprendre? Donc basé la bisoto lancé pour balakisa ba millions. Bakanisa kezali lokumu kobenga mwasi ya vedette. Comprendre? Donc bakanisa kezali lokumu kobenga mwasi ya vedette. Et c'est ça que c'est mutazu mwasi non. Oui. Oui. Mutango pe akimanekin. Nzele particulièrement iolé là donc. Voilà. So linga qui aura pu récupérer. Dans sens. Dans sens. Olimbisa et pour sur linga qui makasi. Tout bête ma sola musique. Donc anniversaire à papa chéri a dansé 2 fois. Et vous allez bien donc 50 ans et là donc 4 siècles donc voilà donc il y a papa chéri mokako soa aucun de liboso pour à part biso ba petit musu ba oya ou encadrer bango donc faut pas mona bonté na yo wana ti seko na seko tim ko nzambe akobenga ga yo donc voilà c'est bien pour nous aujourd'hui ça qui passe parce que bon qui des parties par là au réservé ba hôtel des chambres est-ce qu'on éviter papa chéri mon anniversaire au lait ba tout bas ça là-bas cotiser bon cotiser mes contributions par rapport à mon na bango mais quand il mon tout pas ba zo futaka sur hôtel ozo kenda ah pour nous aujourd'hui mbonga boye na salle taba 3 jours vraiment. Non, en tout cas, je suis réservé chambre, je suis réservé na billet na ye, baouti de par-ci par là, je suis réservé na billet na ye, aye na makoki na ye, donc voilà. C'est ça et puis baeli na ba cadeau. Voilà donc papa Shiraza na tikalika artiste et musicien. Afandi na ye, abomba voix na ye, abatela énergie pour après ça na ba ndeko na ba melemani nyonso ba en tout cas, donc 250 tables déjà occupées. Oh là là. 250 tables. Donc na bateau, il y a sur place donc il y a des dégâts donc salle et on refoulé ben bateau. Donc il y a papa chéri, l'esclave de Dieu et puis l'esclave de Dieu et puis l'étoile de Dieu. Aux en France, aux en Canada, aux partout, au niveau il y a vraiment, en tout cas, c'est que nous contact pour une prise de précision, pour une réservation pour te belé, puis ça un numéro pour baser facilement, numéro facilement. Non, numéro n'a pas producteur, thème d'un petit conseil les pour avoir précision à mon tout, pour un numéro. Lucas Eric Ndala, m'dana na organisation à Masolo na ngaya nganate. Ngana na un simple drummer, chef d'orchestre, donc voilà. A Sukiwana. Na obetela bango pour na bango ba
ba bina nde ba ça papa chéri donc voilà. C'est que elo mo esalanga pasi pe ka mo isanga kasi jo mo ne otalo na salo si pe sango bengao na kuti na ndako no ba CD ba 1982 ba CD akala kala ba musique akala oyo kaka pourquoi ba musique akala yo asika elo moto musique asika o bat balo salelanga ebele basala musique bien toyoka kamena kotanga bakoma na bango te au moins ti toyoka ba musique ya kala na papa chéri ayoka pe musique ya kala bona musique ya kala na bale na mutasala bango nzela te ba père wana bango ba sala nzela donc ba parole na bango ba ndeko bimisa donc nzambe ala kati ya ba père wana lelo biso ba jeune belé ba on ko ressourcer et pas ba vie wana comprendre donc yangwana lit pas chéri à sala et conseil ni c'est gain ça yo zoki ma desu na ngai na kaneli yo côté on a kata disquette tinate c'est que mignon o melina wengi BCBG na lingo pesa conseil na ba musicien oyo ba mona ko kana musika o ba mona bino ozana kar ozotambola ozana lopango kitoko conseil ni pesa ba musicien oyo ba lingo ba banda kresika ba lingo ba komaneti yo boy conseil ni pesa ba ko ba iba patience respect na musala fi ko to sa musalo omoni ah to na kata répétition so tuni donc na yaga na tala nde ba ko kitsa instrument na mutu kande ba otanda na komanga liboso ya ba musicien nyonso tu zwa artiste nyonso ya wenge BCBG tuna ye muto contredire ngai azati donc na komanga avant bango nyonso tu ba ya kokuta nga chef d'orchestre donc na chef d'orchestre moko exemplaire ata soki na zate moko pa chéri a décider alongoli ngai oyo a remplacer ngai fazala exemplaire fo aza ndenge na ngai bon ndenge na ngata musuna makambo ya koma ata na ndenge ya mabete ina ndenge moga nde toloba soki na église yoka maté ya pasteur mais ko sa makambo ya sala te po biso nyonso to nga batu o nzamba keli voilà c'est que vous avez mis moko sans polémique sans makambo tant on va nanda ko zoka ba musique mususu ozomona ki ba musique en ozo kende bien ozoka oza oreille ozoka ouais misu c'est qui est bien pour balo se retrouver ba voyager ka na banzemo na bangwana bakenda obeta bisike belé na ba pays Afrique na mikili ebele donc voilà do simba zina nzemo moni nzemo ni sepeli so mikolo oyoki nzembo sepeli singa mikolo so na lobby et aux araga oni te bon nzembo faire oya nini ya chilamwina ela nzembo mo kitoko vrai nzembo masoko tina ba boîte ata na ba bar ozoyoka ngo donc ça va félicitations na faire gola et puis félicitations na héritier parce que nzembo na bien ya BM et Simba qui donc voilà ça va félicitations voilà. Alors mot de la fin pour la tranche na biso lelo. En tout cas merci non on a piso merci Tracy Melenga Glody Diasuka équipe a mené to piso merci pour na respect après so nango. Après non représentant ni pour non. Mais elo que tombola ba to zaranini prest. Oyebite prest. Donc prest ego tombola yo ego kitsa yo pe. Donc voilà. Il y a faut respecter presse. Tant que presse aille, ça vous a fatigué au solo les guignons surtout au solo les gaga. Mais ça vous en a dispo. Au sali gaga 2 mois 3 mois ici le kinayo. C'est bon. L'essentiel au solara bien. Pour bateau balandara biso bala babete bala baso bate donc batama yele balandara biso. Dans des ans, il y a 10 à 15 minutes à Fanda, donc il faut respecter Batouana. En tout cas, merci à tous les mélomanes, tout le monde. Merci à remercier Bino Mingi. Pour ça, Bino, Bise Logote, Pamba, Tozate. Et le Bino Presse, donc, Batou Pamba et Logote, ça, Bino donc, toi et Logote. Voilà donc, respect à Bino Sam Kazadi, donc voilà. Et puis, na bossa na ipe. Nze moment ya Falipe na sepela nango ezalaka bien. A emela vena biso ya Braza.
Donc basala banzembo na bango bien, basala misala bango bien, bandeko tuwana donc bravo na babino. Et puis nzembo muso eza pe ki toko eza nzembo ya Mosinzo ya Fabrigas, c'est ça bien. Mosinzo donc voilà. Au moins na landaka. C'est que na ka mo kutu makasi na yokaka. Donc ngaso nzembo eza bien. Eleganga te. Na yokaka. Na yoka misala ya baninga nde baninga bayoka pe banzembo na biso donc voilà. Et na métier non na drum. Tant que yoka ba drumer mususu. Ba drumer vraiment ni ma catégorie non. Batonga na ndimaka batika bango musala drum. Mais moko avo continuer masala kakole machine. En tout cas na ndimaka ye makasi. Na lingaka pe na ndimaka ye na lingaka pe. Abeta drum bien asala musane kitoko. Na ndenge na bango ya maison mère. Ngape na ndenge na biso ya BCBG ya papa chéri na sala pe moi muke ça va. Po na otala baleki na biso belé na écran ya ba drumero babimi moi mikolo. Na ba yebi bango te mais so batuni sege. Sia na leki oh abeta druma simandako. C'est oyoka ngope. Mais ba petit mususu ba reconnaîtaka. Na oyoka pas somme da boya net ka kol na sege po. To sali ma minene. Biso to beta concert mo événementiel. Il y a depuis 22h ti 15h il y a lobby na fiki noana donc makamona au fandi na drum na banda 22h ti 15h il y a lobby et salamate et puis ngana beta de drum na vient na Al Campone que je salue en passant Titina Al Campone meilleur drummer donc meilleur batteur meilleur oui ada meilleur mais ngati na beta ka boy tina mo beta boy na banga drum te ya grâce à Viona donc faut qu'on dit manga c'est que vous avez reconnu ça makasi mais na lobby so na sali boy te ba petit ba ya sima ba ko boy apenga it donc il faut na ndima yepo asala ki nzela makasi ale Titina Al Campone wana papa chéri kam abimisa na kombwana El Salvatore de la Patria mais toi qui tout ka luja zongi wenge BCBG question nandi ma rappel lisusu nano na kota ba drummer nandi ma rappel lisusu ve na ngari chacha aena viva ve awile longomba atako manya na makamwan ko yemba yepe danger donc ba ve basala nzela donc na bo sanité ba ve na biso ba patch star ba sala pe nzela makasi ba ve meri jo mukonza kinzaki donc ye mukonza ki kalungu père na biso père sonam veilo Pablo donc nzambe ayamba molimo na place à Kenda yé pas dans qui makasi et puis sans oublier MacGyver Juju Luvenguka MacGyver yé abeta drum ya programmation mena maboko ndoki fait wana diable ah bon diable des fois té batteur un bon batteur ou bien mutuo aloye ko la musala ya kobeta drum soki ayebi vie wana juju te donc ala ndoki donc vie wana ndoki abeta drum programmation na maboko ba leader rebelle abetela bango donc voilà en tout cas faut respecter ba vie na biso wana basala kitana bango ya makasi ndenge pe biso todo mekola ko sala po ba ya batanga pe kombo na biso boy faut tika kombo na ndenge ya malamu sam na ndenge ya ambriema te ya désordre te donc voilà toi qui tutuka luji zongi wenge BCBG est-ce que c'est vrai il me doit chef vous confirmer biso que tutuka luji azongi te mais alanga pire petit ya papa chéri presse alinganga etro na sina ba concert so yo kanzembo ya umba o ka presse aboka tutuye kaluji donc petit na ye alinga presse ala bien na ba petit na o balaka na bien o bazala na bien ba tikala en bon terme donc voilà ça sert à rien so au longwa na auquel c'est faut que nega o banda ko déconner o banda ko loba fond tina te zalango tina te basali sali pe ba orchestre ngoti ba musicien pe ba o longa longa pa na bango moni donc mukileza bizarre
omoni o nyonso tosala na se futa maka na se ko kansate o futa ngo lobité o futa ngo na se o na ke futa ngo likolo non. Et puis frappe nzambe yaka malembe ko kansate so na tie mbeli sikoyo après so na komi na kwana ba tenga pe sigo ou bien lobité o la no lamu ko sali pe makamno vaquer makamno ebele après si ma mikolo ba yo tsope ka mbeli po au salaki fomo nzambe atala ko kanengo tambola oloke nego senga tubela au sala tubela au salate non voilà ya wana moni pour la tenue militaire na ebité vraiment hein c'est gain tenue au po kangana ni vraiment tenue o eza na bilamba na bilamba bat ba ola tango belé bilamba ya na bilamba to kutina mukilo donc voilà. Alors, toi, chité na souka, donc vraiment tranche na biso omnene na site amnene Elenga Congo. Mot de la fin c'est gay pour na tranche na biso lelo. Mot de la fin zaliga ba musicien photo na reconnaissant. Na ba leader. Et puis na muta sali o malamu zala reconnaissant. Donc toi la reconnaissant ka ici. Na sir ba musicien ba qualifier biso to la ba ingrat. En tout cas, photo me ko changer moi et le wana ya ingratitude wana ya ba musicien. Photo la reconnaissant. Na ba meloman na biso po ba kabela biso trop ba meloman wana sala bango pe passe. Mota kabela yo ke na simoke linga nzele na ye. Ata yo mo. Donc photo la reconnaissant toi ba ko respecter ba patron na biso ba leader. Au long na yo mais zala en bon terme maintenant patron au long non. Il est permis à tout le monde de faire ce qu'il veut dans la vie mais il faut que na moi ligne na moi nzela mo bo pour nzambe atsape le boko. Alors c'est gain sur avant toute émission na l'accès ba vidéo mo ya ba combattant. Les gens frère na yo fali pour pas. Elenga Congo. Glody Diasiga. La mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga pro.